Vital Kamerhe akozonga lisusu na kosamba le 24 juillet 2020 nsima na etumbu ya mibu tuku mibale mia misala makasi bakisa mibu zomi mia kopekisama ya makoki mapolitiki. Vital Kamerhe asengaki bazuzi kotala lisusu bosambisa mibwaye po akanisi ete bilembo bilakisamaki te na bofundami na ye. Mabele maninganaki na nord pe sud Kivu lobi loleki makasi makoningana ya mabele yango ezalaki 4,3. Observatoire volcanique ya Goma eyebisi ete boningani ya mabele bwango bozalaki te pona volcan to mbonga ya moto kasi nde kolanda botamboli ya etando ya Rift. Epicentre to mokokoli na yango ezalaki na Kalehe na sud Kivu. Observatoire volcanique ya Goma esengi na bavandi ya bisika yango kozala kimia pe kokoba misala na bango. Président Félix Tshisekedi apesaki losako pe matondi na mokambi ya Cour constitutionnelle pe ya Conseil supérieur ya magistrature Benoît Luambwa Bintu pona mosala manso asali nsima na koyamba procès verbal ya Conseil supérieur ya magistrature eye etalisi botiki mosala na ye. Nyamu ezali na likambo yango po mosambeli ya Benoît Luambwa Bintu alobi ete atiki mosala te pe mokanda Conseil supérieur ya magistrature etalaki ezali ya lokuta. Kompani ya Amerika Moderna eye etali biotechnologie esakoli ete ekokota le 27 juillet na eteni ya komeka mangwele ya COVID-19 na bato nkoto tukumisato nde baponami pona yango. Moderna ekominde kompani ya yambo ya kosala likamboli yango.